Bazu 5 000 $. On vous a pris. Ils ont tout détruit comme ça. On a pris la télé de tes yeux. Ils ont tout pris. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais en faire? Mon Dieu. Ils ont pris combien? 5 000 $. Ils ont pris 7 000 $. Ils ont tout pris. On a saccagé, on a tout pris, on a détruit. Ils ont tout pris. Bonjour, bonjour la famille. Voilà. Kambo te me belé bien sur Bolandala danoise na film oyo. Ezaka na katra ya nature. De bomo na awa to na jardin na Marrakech. Ko eza jardin na bango. Voilà bambisi bango na ba omonana. Donc tozoki na biso malembe. Ok malembe en tout cas bambote ebele bisika bizubino. Nzambalo la aiba ko pambola bino. Bande konangai ba place à bien ya roya vacances eza ba place à bouyer aux en assurance d'abord ya hôtel place au biloko na aux en assurance ke ba yiba yote aux en assurance ke ba kuluna bazate et puis aux en assurance ke OK na mboka mo bouyer ezate ke okanga ba cadeau o na komemela tata mwasi oyo chemise anoko oyo ya koko na ngai te bande konanga awa na otambola na jardin. Donc voilà, vous avez un jardin en Guana, toujours tambola na biso jardin. Donc bande ko eza pe cherté hein ko ya ana Marrakech. Eza nango cherté bande konanga ndenge to yaki awa bino mo boye binga mama bane belé mais so na FC bino ke to komi ata na 3 000 € te bonti mangai te. Hôtel y a bien, colis à kitoko. Donc, et puis, nous sommes un hôtel boué. D'abord, nous sommes dans Libanda ya ville. Donc, Libanda ou babengi Libanda. Si vous bimi quand Libanda hôtel, au moins on a désert na désert. À toi, on a jardin monene. Pas tu vas filmer na bango, pas tu vas photo. Donc, bande qu'on a jardin monene. Ndinga osakanate. Donc, tous ceux qui ndeka kaka. Tout la jardin. Bande konanga awa eza pays moko eza désert hein. Mais botala oyo makambu ya Yves Saint Laurent aleka awa. Yves Saint Laurent botamaka na botamaka le 1er août 1936 à Koufi na Paris le 1er juin et à Koufi le 1er 2008. Donc acha o Pierre Aliboso oya yaka apona atonga esika oyo bande konanga baza na saison moko baza ba pays désertique mais tande basali jardin oyo zo kotisa mbongo ya kosakana te mais batu bokene na Kinshasa botala jardin botanique na Congo et kutu ebeba jardin zoologique banyama nyonso bakauka bande ko biso moto lingi Congo te. Bande ko na olakisa bino na ozoba mamindele omona bango ndenge bazuya awa to futi pona to kota awa to futi cher bande ko nanga to futi cher batu bangwana bomona awa na ba gardien bazolakisa biso mboka to futi cher bande ko nanga okoboya pona ka nini to ya awa na kata jardin o jardin mo kitoko. Donc bande konanga tout foutu cher. Vraiment
ezosala passe kotala mboka na biso Congo. Boyebi pani nazwi idée na lobela likambo. Nazwi idée na lobela ngo parce que lobi famille moko bo bakei. Bakende ki famille moko bo bakende na bango Congo. Bande ko nga botaka bafuti na ticket cher. Bakomi so pe baluaki ndako e. So pe baluaki hotel. So pe ndako, so pe hotel, so pe ndako na bango moko. Na o comprendre ngo pe bien te. Bande ko bakomi kuna après kaka 2 jours. Bakoteli bango na bakuluna. Bakuluna bakoteli bango bande ko na ngai. Biloko nyoso o kapo na Congo. To salango. Ba tourisme eza eloko moko ekotaka mbongo bande ko na ngo boya. Tourisme ekotaka mbongo. Siko biso banzete nyoso tozana biso na ngo. Waka toko na boye. Tosali mo nzela kitoko boye. Bato bazoleka na bango pena boye. Eza pasi. Nanya loka Congo. Congo eza mboka mo kitoko. So tosali biloko boye. Tozo benga tourisme bazoya bazotala. Yaya tozana ngo te. Bande ko na ngai. Kitoko te. Tala ba tourisme nde bafandi na bango. Tande ba otala. Kitoko na kati. Bande ko. Toi boule. J'avais kotana na kati. Il y a trop de monde. Toi bananso makambo nini yango eza awa. Bandeko kato zole kaka no la kisabino kaka. Bandeko famille wane ke na Congo kuna ba umeli atako umela te. Bandeko esalinga pasi. Pasi penza. Ezali pasi na mawa. Place moko kitoko bato bazo ba photo tout et tout. Vraiment place moko ya bien. Donc kitoko makasi. Few, I think. Bazo ba photo. Voilà. Bande ko ngamo pe bomo na tanga ye mena naza vraiment lindi mabe vraiment botalanga ye moyi moko eza awa donc naza na coucou la famille coucou j'espère que bomo nanga et ça la bien voilà On était après vous, mais à ce moment il y a quelqu'un qui rentre directement. C'était nous aussi, on attendait là-bas, tout le monde nous est passé devant. On était avant. Vous êtes ici ou bien là? Non, nous ça y est. Je parlais de là-bas. Là-bas. On attendait vers les marches. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir. Stéphanie, fais vite, vas à photo. Voilà, donc c'est mon manuscrit que je vois. Elle est où? Dans les marques. Alors c'est la princesse. Attends, voilà. Montre-moi que j'essaye de la repérer. Ah oui, ça va. Elle est là. Voilà, moi je vais sortir, je vais partir. Voilà, bande de Konangaïto, continuer. Vraiment, voilà. Donc, famille Wana, et le Kwakoka, moi, bakomi na Congo. Après 3 jours, bakote li bango, maman et bandeko, bayibi bango $5,000. Bazali na bana somi balé, somi sato, na couple na e. Non, na couple na e, bandeko na ngai. Bazaki na bana na e. Oh là 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 là. Et ça li vraiment bayibi bango. L'air bayibi bango na yokeli bango mawa. Bandeko j'espère que bo monyango ba tiengo kuna. Et ça li pasi na mawa. Et pesinga mawa makasi. Bayibi bango $5,000. Bandeko botala mbongo ebele ndenge wana. Pona ka kokende na mboko babengi Congo. D'abord ticket. Eza cher. Bazwina no flat wana baluango bandeko na ngai. Donc baluango bandeko. Nyo surtout au pays désertique biso na mai ya njili, mai ya ndenge na ndenge.
tokosa makamba boye te vraiment bandeko nanga bandeko to continue na lisolo tango bayibi bango wana hey mawa trop bazolela 2 jours apamba ya kokoma bandeko bayibi bango bayibi na kati ya ndako ngo baluwaki babuki bayibi TV bayibi biloko nyonso to bandeko botala dépense bafuti na ba ticket ya bango nyonso ba ticket wana ekometa ba $3000 msu $4500 siko place wana balinge bavanda soki 1 mois bandeko balinge bavanda soki 1 mois mobile na 1 mois wana bamemaki $5000 na bango na $5000 wana bandeko bayibi bango ngo nyonso siko basalani bakata voyage na bango bazonga ou bien ba continuer